Entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, ba famine, ba maladie ya minene ekoya na mokili oy. Mais bino bobanga te puisque ezali suka na mokili te. Ezali nde bandeli ya bolozi. Ba ebisi biso ete eloko ya liboso côté ya bato ezali repentance. Parce que la bato baza ko confondre bénédiction na prospérité. Kokende poto, kozwa libala, kozwa mituka, kobala, kobota. Et ça, bénédiction à Mokili. Mais la Bible lobby est que notre cité permanente, ce n'est pas la terre, c'est le ciel. La Bible lobby n'a qu'à frapper Mokili oyo batu bazali koto sangaite, bo bazali kotambola na abomination. C'est de l'abomination. La fidélité de notre Dieu, c'est notre bouclier. Dieu est notre refuge. Kolenga tende komwasi. Kolenga tende komobali. Zala na kondim. Bible lobby misu na yezali kotala bayenge ben. Na kolenga koyebisa oke Nzambe oyo ngai, Nzamba papa na ngai adina bala Alexandre, Nzambe malamu, azali kolona banda kuna bino. Makela na Yesu ezala na ba porte na bino, ezala na balento na bino, ezala na ba chambre na bino, ezala na banzoto na bino. Pote maladi wana ya mabe ou ezali koya pona ko terrifier bana na Nzambe, ezala na position mon côté et c'est là au nom de Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir dans tous les coins et recoins du monde, là où vous vous trouvez. Votre humble servante Zizou Zidane Zetiamounene, Lelo Ayambeli Bino sur Kouli Media TV, votre pasteur Peter, qui je dis déjà bonjour. Bonjour, bonjour maman. Pasteur Peter, tout ce pays Koyambao, Lelo, Namiko Nabiso, Zidane a besoin de quoi? Moi, ma cambo belé. Ndengini mbokezo tambola mbokezo leka ndengini bino basali Nzambe bobemi biso wapi lelo tozo solango en long et à large. Est-ce que vous savez biso pourquoi bino ba pasteur bobemi biso na terrain oyo toza ignorant toza vraiment ignorant na makambo ezo leka nyoso to ezo komela biso sikoyo tozo mona loko eza nouveau. Or c'est pas nouveau. Merci beaucoup maman Zidane. Pour na mutuna ABC potena répondre mutuna ono koloba été makambo biso tozali comme mabino bisika o bino boyibite na ba surprise bozo vivre na kati ya mboka Congo. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Le ndenge Bible ezolobela biso na mukanda ya Apocalypse soki pe totangi na mukanda Ecclésiaste Bible ezali koloba été makambo tokuti na mokili ezali ya ebandeli pe tokuta yango na mokili awa. Olingi kolobela sur le problème de la maladie du siècle. Otomoni mokili mobimbezali ko ganga mokili mobimbezali kolobela. Mama na mukanda ya Matthieu chapitre 24. Soki tokokende kotanga tokomona ete Yesu Christ Masia ayebisaki ba ekoli na yeba alobi ete makambo oyo tozali ko vivre awa bokomona makambo minene mosusu koleka oyo ezali koya. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, ba famine, ba maladie ya minene ekoya na mokili oyo. Mais bino bobanga te puisque ezali suka na mokili te. Ezali nde bandeli ya bolozi. Yoka Bible ezali koloba ete ezali ebandeli ya bolozi, c'est le commencement. Ce n'est que le début, le commencement maman. Donc on nyonso tozomona siko mabe tozomona siko ce n'est que le commencement. Donc les anons nous début dans to koti kutu na kati ya makambo ngote. Qu'est-ce qu'il faut faire pasteur? Au moins que bino boche biso na ignorance. Fallait bino ndote ya biso c'est la repentance. Fait voter sur la repentance. Bino bozale kaka okobala, okokene poto, okosala boye. Boya bo seme po kene poto, boya bo seme po visa na ebima. Pasteur au moins que bokena biso mabe makasi bokena biso vraiment na ignorance. Maman, la repentance na ba église mingi ezali moko ya thème oyo basali na Nzamba linga ko simba te. Parce que ndenge na lingina lobana yo awa ete moko na moko kati na ebengeli na ministère na Nzambe. Nzambe na biso ayebi lolenge nini ko benga mutu na domaine, mutu na ministère na ye.
Zambé tango aza ko benga batu mususu bazali na parole de délivrance, ba mususu bazana parole de connaissance, mususu bazana parole ya gouvernance, mususu nzamba pesi liloba ya atei liloba batu bayoki pe batu babongwani. Par exemple biso, moi je suis de l'enfant par contre Nzambe malamu. Nazali mona aidi na bala Alexandre. Na fait par contre Nzambe malamu, ba ebisi biso ete eloko ya liboso côté ya batu ezali repentance. Parce que bato baza ko confondre bénédiction na prospérité. Ko kende poto, ko zwa libala, ko zwa mituka, ko bala, ko bota. Eza bénédiction ya mokili. Mais Bible lobi est que notre cité permanente ce n'est pas la terre, c'est le ciel. Jésus-Christ nous-même nous a dit en Jean 14 que vos cœurs ne se troublent point. Je m'en vais au Père, je veux vous préparer une place, afin que là où je sois, que vous y soyez aussi. Ça veut dire na lo la kuna place na biso ba pasteur sengeli tote ya batu mbongwana. Lokola Paul wazalaki Saul. Tango asali conversion na ye akomaki mutu na sika. Comme Bible lobi, lorsque nous sommes en Christ, nous devenons de nouvelles créatures. Toutes les choses anciennes sont passées. Donc biso ba pasteur tozali na musala monene akolobela batu. Non, pas pour la bénédiction, pas pour la prospérité, mais kobongo la motema kondima Yesu lokola mo bikisi pe sauver na biso. Voilà mission monene biso tozali lango yango wana mama. Comme ce n'est que le début, vous voyez pas que pasteur baba bon on a tout rebaya na biso na repentance. Ba biso na repentance parce que tout le monde déjà fléau au ezali. Pandémie où est attaqué monde. Où attaqué monde combien de morts na journée moko. Est-ce que pasteur pour na okokolo banini, est-ce que ça nouveau ezaki prémédité tondé? Il n'y a pas de préméditation. Tout a été dans le plan de Dieu na calendrier en Nzambe. Nzamba zana ba makamuna lolenge ndenga zo sala. Puisqu'il est l'unique. Tobenga kaye El Shaddai, Azali, le créateur incréé. Oye a créé. Biloko ezali komona na na ezo komona na te. O biso batolobi. Na biso na Matthieu 24. Toko luka yango totanga po mona Bible ndenge ezolobela biso. Alobi ezali ebandeli ya bolozi. Ebandeli ya bolozi. Le début du commencement ya pasio ezali katina mokili. Bo lelo bozo ka corona. Bokoyoka simanango ekozala ba éruption. Lobi bokoyoka mukolo mususu ba ulcère, ba hémorroïde, ba bakomi ko bima ba hémorroïde. So tangi na Deutéronome chapitre 28. Na sekona bazolo bela biso Bible lobi na ko frapper mokili oyo batu bazali koto sangaite, ba bazali ko tambola na abomination. C'est de l'abomination. Parce que les gens pensent somo donc à part où les casicos donc tous autres s'entendre sur na hémorroïde est grave oya nazo psana lobi ba éruption ekoya ba ulcère ekoya ba maladie minene ekoya o batu ba yebite pona bato ba yebi nzambe te. Bible lobi ezali e bandeli ya bolozi. Ce n'est que le début, le commencement, ce n'est pas la fin et ce serait même pas la fin du monde. Photo ça ndenge ni poto kimango kokimango nous avons qu'un seul chemin. Kondima Yesu Kristo mo konzipe mo bikisi. Au lieu que biso toloba na conversion ezali différent na eloko to bengi repentance. La repentance ezali regret ya masumu mutu azali kosala. Mondimi to mopagano ou azali kosala mabe. Azali kokende na repentance, ça veut dire qu'on regrette mabe na ina motema mobimba. Mais la conversion c'est autre chose. Nous devons nous convertir. Ça veut dire toboya mabe na biso, toboya makambo nzamba koki ko réprimer. Nzamba lingi mabete. Bible ya Ézéchiel ezolo bananga ete Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas les péchés. Dieu veut assez que un pécheur qui se convertisse azo bomoi, puisque c'est l'âme que Dieu a mis en nous. Oyo Yesu Christ masa ekokufi la biso na ekulus nde sengeli amwana ezala sauver pour que les jours à venir quand Yesu Christ masa akoya akuta biso tolati robe ya pembe to sokoli ba comportement na biso vie quotidienne na biso na robe oyo ezali makila na Yesu pote mukolo akoya to sangana na ye to kende ko sakola bokonzi na likolo dans la nouvelle Jérusalem qui est la vie de la gloire de Dieu. Donc la conversion, la repentance pour tout chrétien mokili mobimba ndenge batu bazali kolanda ngai esengeli to bongola nde motema Zambe alingi batu babongola motema bandi melaye. C'est de l'abomination. Dieu punit les injustes. Dieu n'aime jamais le péché. Dieu n'aime jamais le péché. Dieu punit les injustes. Pasteur, le autre toujours babo pona ko les injustes. Est-ce que vraiment
ozomona te ke mokili eza frappé. Surtout sur l'homosexualité, c'est parmi l'une des causes. Penza maromo kitsa kanda na ye, un mot parmi pour la homosexualité, pasteur, ce qui est côté abisso, ce qui est na terrain wana vraiment, parce que tout le monde est mboka mususu. Ce qui est na image oyo Christian Soumaïli, ce qui est na image oyo bazo célébrer fête ya homosexuel na pays moko. Parce que ce que c'est pour la marque de la bête. Qu'est-ce que c'est la marque de la bête? Parce que nous avons la Bible. Tout le monde a payé ma caméra, 666 ans, tout le monde a biloko, na banini, tout le monde a ma caché, sur un côté, au sommet le côté, au côté, au salaboité, aux hommes salatés, parce que tous les vivants déjà, parce que aux hommes à yélé, au sale examen, aux huit, mais moto à zuité. Mais parce que moi, mobile a pesé, d'autres n'ont pas mon mobile, azum sala. D'autres éviter où allons-nous? Bon, mais quand on explique biso bien parce que bateau bazan a besoin, bon fungo la biso mutu, bon fungo la biso mutu parce que tu vas dans l'ignorance pendant des années, bon fungo la biso quand même mutu, tu vas nos comptes na connaissance, tu y vas ndeni to ki mamabe. Ma soeur, dans l'Apocalypse, zolax biso na Apocalypse 14, baolax biso la marque de la bête. Bazotali sabiso, lolenge nini mutu oyo azui marque ya bête oyo bazo benga 666 na chapitre nango 13 verset 18 soki tokotanga na likolo kuna Bible ezolobela biso boye. La Bible dit ceci. Bible lobi et il fit tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, et reçurent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Car c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et ce nombre est 666. Le nombre est 666. Parce que ce symbole nombre 666 au Bible ezali kolobela ezali marque ya bilembo ya suka ya mokili oyo batu bakozwa bamusu bakozango na maboko bamusu bakozango na bilongi na bango soki totangi na mokanda Ezekiel awa okende komona ete Nzambe alobi na suka akotinda ba mabanki oyo bato bengi souterel ba souterel wana bakoya ko ravager kolia banyamate kolia banzetete mais bakoya ko tourmenter ba bazali na marque de Jésus-Christ. C'est qui manque la marque de Jésus-Christ. On a mokanda Galate ezolo banangayete que personne ne me fasse du mal car j'ai sur moi la marque de Jésus. Ayant accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ayant accepté Jésus-Christ comme étant agneau immolé, makila na Yesu Christ masiwana ezali ko servir biso de protection. Donc la sollicitude oyo biso tozali nango yo ngai ba congolais ba tonabiso nyonso bazana poto ba frères et sœurs ba chrétiens des non chrétiens ba païens et sengeli ko yeba te makila na Yesu Christ masia ezali d'une grande importance puisque yango ezali protection na biso. C'est une arme offensive et une arme défensive. Donc marque oyo ezali marque ya bato oyo bandimi Yesu Christ masia te bato bandimi ko la antichrist. Parce que antichrist déjà na mukanda ya des Thessaloniciens balobi il est venu s'installer dans l'église. L'antichrist, il viendra s'installer même dans le gouvernement. L'antichrist, bakosala monde mobimba ou bakosala monnaie moko. Tokozala kaka na 3 royaumes. Kanisa monde mobimbo tozana 5 continents, balobi tokozala na 3 royaumes. La Bible le dit. Tokotanga yango mama, poto sembola bana na Nzambe. Bana na Nzambe bobanga te. Ezali bilembo na suka ya mokili, na suka ya temps que Dieu avait prédit à Ibisaki même Daniel. Alobi c'est lui qui lira ces passages. Akoya ko multiplier sagesse na intelligence na ye. Biso Yesu Christ masia za sagesse na biso, Yesu Christ masia za li protection na biso, Yesu Christ masia za li intelligence na biso. Lokola to ibi marque oyo. Ezali marque ya bête. Bato bandimaka Yesu te, bato babondelaka te, bato yo bakendaka ko fuka maliboso na bikeko bazali ko élever bête. Bête ekozala nini? Ekozala mbongo yo lingaka mbongo, o lingaka musala na yo, o lingaka kende prière te. Mais soki balobi yaka tokena na campagne onga na bondelaka. Tolukaka place yo bondelaka bondelaka te. Nzoka ndo zalaka na nzungu, osala banzoloko na nzoto na yo.
ozana basinga bakoko batikela yo ozana ba makambo moko boyo salaka ba pesa okisi moko soki bitumba ezali yo kopumbwa. Donc biloko nyonso wana ezali to englober yango to tient na sac moko to bengi antichrist. Ce sont les antichrists bato wana balingi Yesu Christ Masia te bazan évangile mususu. Or pour alobi que c'est lui qui viendra vous enseigner un autre évangile. En dehors il y a évangile de Yesu Christ Masia alobi libino qu'il soit en éternel. En éternel ezali wapi ezana lifelo. Donc 666 ezali marque ya bête. Marque ya bête. Tokende musika te. Okende komona bisika mususu bato bazolo ba confinement. Satan aussi a confiné les gens. Satan confine les gens. Satan confine les gens comment? Satan a confiné Batu, Kolongola Batu, na kondimana Yesu Christ Masia, koyebisa ba ono boko talola te. Parce que Satan oyebi que avant que Satan aille na mokili to benge Satan, c'était un chérubin. C'était un protecteur, l'ange protecteur de la bénédiction. Makamunyo stozana ngona mokilio, la richesse ezalaki na lola. C'est Satan qui avait ça. Toko tanga ngona Isaïe okomona. Ya zwa kizel kolobanga na kozwa place ya Nzambe na kokoma pe lokola Nzambe. C'est ainsi que Dieu l'avait précipité. Guerre wana salamaki na Apocalypse, il a été précipité sur la terre. Bible zoloba que la terre soit en colère, que la terre pleure, puisque Satan est descendu avec colère sur la terre. Il est venu seulement non pour avant de na mokili mais aye pota salani aya ko tourmenter bana na Nzambe, aya ko longola bana na Nzambe na kondima, po ayebi ke kondima izali moko ya bouclier na biso tozali nango, biso bato tozali kondimela Yesu. Comment kondima bana Nzambe za moko ya bouclier na biso tozali kondimela Nzambe. Vraiment le prédication pareil, il faut vraiment tous habitude ya rolanda ngo mingi ya pasteur Peter azana biso, bomona ka ndenga le karana biso awa azana biso, il faut vraiment les contacter bo solana ye bokoyeba que se passe makambo belé, tous a besoin de repentance, tous a besoin makambo belé, tu as besoin de délivrance, tu as besoin belé. On va le faire comment tout ça on a na trop kende wapi bandeko. Trop kende wapi na moment oyo biso comment le cadeau découvrir ce Apocalypse. Or tout ce côté qui déjà na carrosserie Apocalypse. Tout côté qui déjà, il fallait déjà construire biso. Kola qui sa biso que tout photos kene boy. Photos zonga parce que quand Nzambe et bandi koya. Pasteur phénomène tatouage. Phénomène tatou to éviter donc tatou pesa nango problème te hein. Donner tout monde à baso tatouer banzo tout mususu kanga nzo tout mon bimba na tatouage. Est-ce que tu rôle un mot pour na tatouage pour na bana Nzambe? Maman kanisi na émission musuto sala ki to frela ki miloko wana ya tatouage wana likolo to kotaki na katite. Les tatouages ezali marque de la bête. Ezali moko ya antichrist. Ezali ko s'opposer avec la volonté de Dieu. Tatouage mutuo za normal. Moi si azali kondimete basala tatou na sexe na ye ba dessiner nyoka o ba bengi dragon. Mais monoko ya dragon ezali na se eza utala na kati ya sexe na ye. Ça veut dire sexe mwana mwasi wana ya ko balate akomi mwasi ya dragon. Akomi dragon azali mobali de nuit na ye ya ko bongate. Akobongate okomona kozala na mituka okomona ko tonga bandako. Mais à un certain moment au mwana vie ya mwana mwasi wana ekozala une vie éphémère ya mukuse. Ba musicien mingi tozomona. Ba musicien mingi. Ezali lo moni musicien abandi vie na ya musique. À un certain mois, 2, 3 mois, 4 mois, appeli 5 mois mutu akufi botuni akufi ndengini puisque ezali contrat oyo basali mais tala na nzoto ya mutu ba tatouage ya ba fleur ba tatouage ya ba papillon ba tatouage ya ba abeille ba tatouage ya ba nyoka donc ezali biloko ebele tatouage ezali déjà antichrist mutu azopesa tatouage na mwana mwasi moko boye na victoire awa nga en tant que musala ensemble. Mais tozana masumu su tozo sala sanke biso toyo kayango to linga ko sala yango mwana mwasi libele libanda donc na likolo ya libele ba dessiner ba sirène mi balé ba vandi na kati ya sirène wana basali kopo moko nyoka abimi ti na likolo ya tenton ya mwana mwasi siko yebisanga libele wana ekomelisa mwana mukoloni. Ça veut dire mwasi wana azali na milimo ya sirène. C'est une femme de nuit. Ya mibali mususu azana ba mibali mususu likolo ya tatouage. Tatouage ezali représentativité ya bomo ya mutu mobimba.
bomoi ya mutu mobimba marque ya tatouage ezali na nzoto ya mutu ezali bomoi ya mutu mobimba o vie azali ko vivre. Mais parce que ça batu musu tatoué bon ça le savoir musu ba na ba chinois musu ba na ba wenze musu ba par-ci par-là ba se faire tatouer sans pour autant ba keza danger musu ba koti bango au moins appelé que ba tie loko mo boina kati nzoto mais ya OK non kana ndinga fier un mot pour na batu. Mais batu na mona ka te que vinaye avant que a ça la tatou à se faire tatouer vinaye changer a comme ko sala makamu mususu ya sala kate azalaki mwana mwasi ya calme na ndako na bango akomi mbwa bakati singa à partir ya tatou mususu babambi tatouage ya munene ya bambwa mibale na mukongo mais ya éviter loko nini ba dessiner na mukongo na ye mususu na ba côté na coin awa azo yeba loko nini bazo basali na nzoto na ye bazo kotisa biloko na nzoto ya batu o batu bazo yeba te ezali inconscient te batu wana bazo kende mama ndenge yo zali boye na banda ko dessiner eloko moko yo lingaka te na nzoto na yo ko sepela nango ko sepela te esengeli yo sepela pote dessin wana ezwa nzoto na yo esaka ba na Congo te total ba joueur ba Ronaldo ba Messi ba Tchetine ba Peter Chotvali ba Tobiso toyebi mingi bazana ba tatou. Donc ça veut dire bato na bazana ba maison na bango tant par exemple batia kababi omona mususu atie musapi likolo boy eza marque de la bête mususu moni mususu atie triangle boy eza marque de la bête donc mususu okomona atie bi avant di boy donc so total eza triangle tozana ba télévision tomona kaba dessin ezali double ba dessin on ezokota kati ya ba dessin mususu ezobima dessin mususu ezobima biloko nyonso on ezali marque de la bête bato bazokende ko luka yango ba dessiner na nzoto donc to se faire tatouer te nzoto na biso ezali temple na Nzambe. Bible lobi na biso na 1 Corinthiens chapitre 3 que nos corps sont des temples de Dieu. Muto akobebisa nzoto akobebisa temple ya Nzambe akozua mbando. Celui qui détruit les temples de Dieu, Dieu le détruira aussi les derniers jours. Nous ne pouvons pas détruire les temples de Dieu par des tatous. Et ça, ok, merci pasteur Peter Nandé Tozogiton, Biso Yakolanda Biso. Maman Françoise Vitamatanga Olandi, vraiment pasteur Peter Nini a évolué na Biso. Nathalie Villa Olandi, Papa Picho Santiago, Bolandi, vraiment les rires graves, il faut tout bien à Basala Nzambe. Tango ekomitanga basala nzambe baya ba edifier biso ba biso to kenenzela nini to landa nzela nini po to senga boni bisi epa nzambe kanda nzambe ekitate kanda nzambe alembisa mwa kanda na nzambe aza alimbisa biso assister biso na pasi o makambo ba pandémie o tozomona passer au côté ya biso eza yeti lilobana ete monoko na eme makomiza ya Bible elobi ezakaka yango te o ya pur. Donc il y aura des représaliés Sengama Nzambe et qui télévision. Un mot de la fin, pasteur Peter, vous avez battu Bazotalayo. Ce que vous avez sabiso en un mot, na nyonso auto sololi, aussi ban Nzambe nini, parce que dans poto, na milito de partout, bande ko na biso bazokufa. Communauté congolaise tous en dé, bande so bazokufa comme pas possible. Un mot pour l'andé so bazotalayo, on fortifier bango na ko bisa bango nini pour pas la fortifier, na ba ope bazana bopito, nini oko sambela pona bango pour que Nzambe akitsama. Dans le mot de la fin, le mot de la fin c'est l'Éternel, le Dieu Yemoko Azalinango. Na kolinga koyebisa bande kona biso, bao bazali frappé par le fléau et la pandémie du siècle. Nous devons avoir la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ seul sauve. La Bible me dit que celui qui vit sous l'ombre du Très-Haut, il vit sous la protection du Tout-Puissant. Alobi ye abate la kasungaka. Misunaye talaka bayenge beni bao bazali kondimela ye. Il est le rémunérateur de tous ceux qui ont la foi en lui. Alobi 10 000 tombent à droite, 1000 tombent à gauche, aucune flèche ne vous atteindra. Tokolinga koluka Nzambe na biso. Nazali ko ebisa bino bande ko na biso bozali na poto, bozala na kondima na Nzambe. Yesu Kristo makila na ye ezali na nzoto na yo, nazolo beleo au moment opportun que yo bondela Nzambe, yebisa molimo musantu, yebisa makila na Yesu Kristo masia eza la protection pour natina na bomo ina yo.
tokolinga kobondela po te nzambe abatela kondima na biso ezali espérance kondima na biso ezali bouclier munene. La fidélité de notre Dieu c'est notre bouclier. Dieu est notre refuge. Kolenga tende komwasi kolenga tende komobali zala na kondima. Bible lobi misu na ezali kotala bayenge ben na kolinga koyebisa oke nzambe oyo ngai nzamba papa na ngai adina bala Alexandre nzambe malamu azali kolona banda kuna bino makila na Yesu ezala na ba porte na bino ezala na balento na bino ezala na ba chambre na bino ezala na banzoto na bino pote maladi wana ya mabe o ezali koya pona koterifier bana na nzambe ezala na position mon côté et c'est là au nom de Jésus-Christ tika ete nzambe abatela soki okolinga ko contacter ngai nazali na numéro les 081 68 98 974 ou les 090 81 84 580. Nazali pe na numéro ya suka les 097 55 68 590. Wana ezali numéro ya contact na ngai muto kolinga mabondeli to bondela na butu to bondela na moi olingi nzambe abatela yo asunga au travers mabondeli to kosala pona yo okobenga ngai to bondela ensemble. Que le Seigneur vous bénisse et le Seigneur bénisse le Congo. Voilà, c'était le pasteur Peter, hein, pasteur Azolendi, ça vraiment Azolendi Sabana Nzambe pour na fléau au pandémie l'heure au tozali vraiment il faut les osenga na minute ka basala Nzambe ozala na rang social ni nozala ngo na minute Nzambe azomona yango te azomona ka mokili na ye ayeko sala pona mokili na ye pe ko sala ngo o ya lingi ezozana mbongo ebele ezalozanga mbongo awa tokomika ndenge moko tokomiko lelaka komomo kaka nzambe nzambe yaka na aide na biso nzambe kotika biso te nzambe za na biso. Donc voilà, c'est vraiment le temps ya koluka elongi wana pour de vrai onu so bakeneki banzela ba gauche droite air yango bandeko to ya na sema kolona ye to bondela to senga mawana ye ekita pour que tant to senga bolimbisi alimbisa o pas en likama muninga air yango ya kolimbisa na air yango ya kosenga na pardon air yango ya ko pardonner. Voilà, tout est bien qui finit bien. Votre humble servante Zizou Zidane Zétia Mounene était avec vous, na pasteur Peter Bolandi Ndenini, ma camion surtout et l'équipe bien. Les amis de Big Zida Show TV, merci. L'opportunité au pasteur au Pessinga, merci. Donc, on est au côté d'un prochain numéro. Tatouage, est-ce que tu roules un mot pour un tatouage pour la banane? Maman kanisi na émission musuto sala ki to frela ki miloko wana ya tatouage wana likolo to kotaki na katite les tatouages ezali marque de la bête ezali moko ya antichrist ezali ko s'opposer avec la volonté de Dieu. Tatouage muto za normal mwana mwasi azali kondima ete basala tatou na sexe na ye ba dessiner nyoka o ba bengi dragon. Mais monoko ya dragon ezali na se eza utala na kati ya sexe na ye. Ça veut dire sexe mwana mwasi wana ya ko balate akomi mwasi ya dragon. Akomi dragon azali mobali de nuit na ye ya ko bongate. Akobongate okomona kozala na mituka okomona ko tonga bandaku. Mais à un certain moment au mwana vie ya mwana mwasi wana ekozala une vie éphémère ya mukuse. Ba musicien mingi tozomona. Ba musicien mingi. Ezali le moni musicien abandi vie na ya musique. À un certain mois, 2, 3 mois, 4 mois, à Peli, 5 mois, mutu akufi, botuni akufi ndengini, puisque zali contrat oyo basali. Mais tala na nzoto ya mutu, ba tatouage ya ba fleur, ba tatouage ya ba papillon, ba tatouage ya ba abeille, ba tatouage ya ba nyoka. Donc ils appellent que belé tatouage, ils allaient déjà antichrist. Mutu azo pesa tatouage. Na mona mwana mwasi moko boye na victoire awa. Nga en tant que musala ensemble. Mais tozala masumu su tozo sala sanke biso toyo kayango to linga ko sala yango mwana mwasi libele libanda donc na likolo ya libele ba dessiner ba sirène mi balé ba vandi na kati ya sirène wana basali kopo moko nyoka abimi ti na likolo ya tenton ya mwana mwasi siko yebisanga libele wana ekomelisa mwana mukoloni. Ça veut dire mwasi wana zali na milimo ya sirène. C'est une femme de nuit ya mibali mususu azana ba mibali mususu. Likolo ya tatouage. Tatouage ezali représentativité ya bomo ya mutu mobimba. Bomo ya mutu mobimba. Marque ya tatouage ezali na nzoto ya mutu ezali bomo ya mutu mobimba. O ivi azali ko vivre.
Mais parce que ça bato musu batatué bon ça le savoir musu baki na ba chinois musu baki na ba wenze musu baki par-ci par-là ba se faire tatouer sans pour autant ba eza danger musu ba koti bango au moins appelé que ba tie eloko mo boina kati nzoto mais ya OK non kana ndinga fier un mot pour na bato. Mais bato na mona kate que vinaye avant que a ça la tatou à se faire tatouer vinaye changer a comme ko sala makambo mususu ya sala kate azalaki mwana mwasi ya calme na ndako na bango akomi mbwa bakati singa à partir ya tatou mususu babambi tatouage ya munene ya bambwa mibale na mukongo mais ya éviter eloko nini ba dessiner na mukongo na ye mususu na ba côté na coin awa azo yeba eloko nini basali na nzoto na ye bazo kotisa biloko na nzoto ya batu o batu bazo yeba te ezali inconscient te batu wana bazo kende mama ndenge yo zali boye na banda ko dessiner eloko moko yo lingaka te na nzoto na yo ko sepela nango ko sepela te esengeli yo sepela pote dessin wana ezwa nzoto na yo ezaka ba na Congo te total ba joueur ba Ronaldo ba Messi ba Tchetine ba Peter Chotvali ba Tobiso toyebi mingi bazana ba tatou. Donc ça veut dire bato na bazana ba maison na bango tant par exemple batia kababi omona mususu atie musapi likolo boy eza marque de la bête mususu omoni mususu atie triangle boy eza marque de la bête donc mususu okomona atie bi avant di boy donc so total eza triangle tozana ba télévision tomona ka ba dessin ezali double ba dessin on ezokota kati ya ba dessin mususu ezobima dessin mususu ezobima biloko nyonso ezali marque de la bête bato bazokende ko luka yango ba dessiner na nzoto donc to se faire tatouer te nzoto na biso ezali temple na Nzambe Bible lobi na biso na 1 Corinthiens chapitre 3 que nos corps sont des temples de Dieu. Muto akobebisa nzoto akobebisa temple ya Nzambe akozua mbando. Celui qui détruit les temples de Dieu, Dieu le détruira aussi les derniers jours. Nous ne pouvons pas détruire les temples de Dieu par des tatous. Et ça milimu mususu tozoko tsakati na bomo ina biso. Ok, merci pasteur Peter Nandé Tozogiton, ya biso ya kolanda biso. Maman Françoise Vitamatanga Olandi vraiment pasteur Peter Nini a évolué na biso. Nathalie Villa Olandi, Papa Picho Santiago, Bolandi vraiment les grave, il faut tout bien basala Nzambe. Tango ekomitanga basala Nzambe baya ba edifier biso. Ba biso to kenenzela nini, to landa nzela nini po to senga boni bisi epa Nzambe. Kanda Nzambe ekitate, kanda Nzambe alimbisa mwa kanda na Nzambe aza alimbisa biso assister biso na pasi o makambo ba pandémie o tozomona passer au côté ya biso eza yeti liloba na ete monoko na eme makomiza ya Bible elobi ezakaka yango te o ya pur egoya donc il y aura des représailles tous senga mawa Nzambe ekitela biso. Un mot de la fin passer Peter oza bato bazotala yo soko ko yebisa biso en un mot, na nyoso auto sololi aussi bana Nzambe nini parce que dans poto na milito de partout bande ko na biso bazo kufa communauté congolaise tous en dé bande na so bazo kufa comme pas possible un mot pour l'ande so bazo talayo ko fortifier bango na ko bisa bango nini pour bazala fortifier na ba ope bazana bopito nini ko sambela pona bango pour que Nzambe akitsama wana. Dans le mot de la fin, le mot de la fin c'est l'Éternel, le Dieu Yemoko Azalinango. Na kolinga koyebisa bande kona biso bao bazali frappé par le fléau et la pandémie du siècle. Koyisa bangwete, nous devons avoir la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est le sauve. La Bible me dit que celui qui vit sous l'ombre du Très-Haut, il vit sous la protection du Tout-Puissant. Alobi ye abatelaka sungaka misunaye talaka bayenge beni bao bazali kondimela ye. Il est le rémunérateur de tous ceux qui ont la foi en lui. Alobi 10 000 tombent à droite, 1000 tombent à gauche, aucune flèche ne vous atteindra. Tokolinga koluka Nzambe na biso nazali ko bisa bino bande kona biso bozali na poto bozala na kondima na Nzambe. Yesu Kristo makila na ye ezali na nzoto na yo nazolobela au moment opportun que yo bondela Nzambe yebisa molimo musantu yebisa makila na Yesu Kristo masia eza la protection pour natina na bomo ina yo tokolinga ko bondela pote Nzambe abatela kondima na biso ezali espérance kondima na biso ezali bouclier munene. La fidélité de notre Dieu c'est notre bouclier. Dieu est notre refuge. Kolenga tende komwasi kolenga tende komobali
zala na kondima Bible lobi misu na yezali kotala bayenge ben na kolinga koyebisa oke nzambe oyo ngai nzamba papa na ngai adina bala Alexandre nzambe malamu azali kolona banda kuna bino makila na Yesu ezala na ba porte na bino ezala na balento na bino ezala na ba chambre na bino ezala na banzoto na bino pote maladi wana ya mabe ou ezali koya pour na koterifier bana na nzambe ezala na position mon côté et c'est là au nom de Jésus-Christ tika ete nzambe abatela soki okolinga ko contacter ngai nazali na numéro les 081 68 98 974 ou les 090 81 84 580 nazali pe na numéro ya suka les 097 55 68 590 wana ezali numéro ya contact na ngai muto kolinga mabondeli to bondela na butu to bondela na moi olingi nzambe abatela yo asunga au travers mabondeli to kosala pona yo okobenga ngai to bondela ensemble. Que le Seigneur vous bénisse et le Seigneur bénisse le Congo. Voilà, c'était le pasteur Peter, hein, pasteur Azolendi, ça vraiment Azolendi Sabana Nzambe pour na fléau au pandémie l'heure au tozali vraiment il faut les osenga na minute au kabasala Nzambe aux ala na rang social ni nos alango na minute Nzambe azomona yango te azomona ka mokili na ye ayeko sala pona mokili na ye pe ko sala ngo o ya lingi ezozana mbongo ebele ezalozanga mbongo awa tokomika ndenge moko tokomiko lelaka komomo kaka nzambe nzambe yaka na aide na biso nzambe kotika biso te nzambe za na biso. Donc voilà, c'est vraiment le temps ya koluka elongi wana pour de vrai onyo so bakeneki banzela ba gauche droite air yango bandeko to yana sema kolona ye to bondela to senga mawana ye ekita pour que tant to senga bolimbisi alimbisa o pas en likama muninga air yango ya kolimbisa na air yango ya kosenga na pardon air yango ya ko pardonner. Voilà, tout est bien qui finit bien. Votre humble servante Zizou Zidane était avec vous, na pasteur Peter Bolandi, ma camion surtout et l'équipe bien. Voilà, tout est bien qui finit bien. Votre humble servante Zizou Zidane, Nakatia Kouli Media TV, Ndengeboyo qui pasteur Peter, Ayanoli Bisope à Lobi, Tango Yango Nzambio Sambela Kawapi. Ok, dans l'église Nini. Nzambe akomi ko yakozo mokili na ye vraiment ils a l'air repentance ils a l'air délivrance tout le kato yeba pour mawanzambe ekite la biso pour que mabe et que les musika na biso balobi oza début ce n'est que le début donc tout trouver nzela ni to kende pour que nzambe akitsa mawana ye nzambe akitsa mawana na kati ya Kouli Media TV avec votre humble servante Zizou Zidane Zetamnene nde to kutani na prochain numéro bisous bye.